Kasi ndenge mwana mboka azokende kuna bakabi 700 euros. Oya kolata Denise azana 400 euros. Oya kolata Félix azana 300 euros. Ça veut dire bala poto ba de l'autre côté. Comment biloko vivra na mbongo? Il fallait bisonde ba corrompre biso parce que biso to na nzala. Que Félix na bambongo na pesa biso to betele maboko ndenga sala ka biso. Mais c'est quoi biloko zo ke ba pesa biloko ba 300 euros. Moto mususu akomi kolinga alata bilongi mi balé ya Denise na ni pozo 700 euros. C'est que baza bato passe. C'est que bazonga na Congo to bunda to benga na bokipa. Mwana mboka zo ke de pona nini po mindele balobi ba français ba boyi ko yamba ye. Les États-Unis pe ba boyaki. Mais ba Belge bandimi po baza ba colon na biso. Pona nini Belgique ezali capitale ya Europe. Parce que Belgique akaba bokonzi ya Congo akoka komema kilo ya Congo te. Po ba Belge bazali ba bololé. Congo ezali koleisa monde entier tous les 5 continents bazobika la Congo. Na biloko nyonso richesse tozala ngo pour province nyonso ya République démocratique du Congo ezana richesse. Eza na richesse nango. Eza ka STT. Équateur bana na caoutchouc. Caoutchouc ndesali est. Soki boyoki mindele ba ka coloniser biso pona caoutchouc Équateur mais histoire batebele ba ebité. Toko bana ko beta kango malembe mobaki abandai koloba ete dauphin ya Kabila azali na kati ya lamuka. Biso to yebaki te. Po ba yebaki Félix na Kabila babanda uta kala. Bande kolangai vraiment oyo bozali mobiliser sensibiliser po bolakisa méfiance pe mécontentement la bino ete bolingi mona mboka chilombo te na pesi bino longoni ya pe maboko kasi bato bolese 700 euros na Félix afutisa bango po ekoyinda ekozala mabe en tout cas mindele bakoyoka pasi ya kosakala te po bakobuka ta ba place na bango wana po moto moko ko permettre yango te parce que ce que chèque on ezo mindele c'est que bango balobele so ba congolais te parce que kuna nde bangi ba confirmer na occidentaux la ba décideur ya République démocratique du Congo alors to yebisi ba décideur boko kokate parce que bo sali mabe po Félix azoke na Belgique place il faut ba kangaye place il faut ba combattre ba sala ye biloko ba ko sala ye nga mwana nga kufa il y a 16 ans, tant que vous avez aner, babuki seka la banova le pasta, bakei lelo tozo ba ke médecin wana zaki utiliser beta mwana nga tonga mabe pa kufa. Et puis lelo na victime ya moto na vana pendant 5 ans. Nzoka ya kaka ko étudier nga ba pasoli mwana nga ba testikile. Mbote na bino bozali belé ya kolanda émission tokoloba lelo toyambi maman Océane de la presse. Yazali moko ya ba journaliste activiste au baza ko militer pour que occupation iba kosila na mboka Congo. Nae longo toko débattre na makambo Italie question d'actualité voyage ya Félix Tshilombo na mboka Belgique makambo Italie gratuité enseignement makambo Italie Mike Mukebai ozana 17 plaintes makambo Italie discours même ya mwana mwasi babengi na kombo ya Jeannette Kabila o alobi ke no sengeli na Congo baye bakobakisa 5e langue biano nanga mituna epa mosiana mbote mosiana mbote mwana mboka Julio na kufungula mbala moko émission na kotuna ya solo ete na bandeko bako préparer koyamba mwana mboka Antoine Tshilombo kuna toyoki ba combattant ba bongisi ba tomate ba tomsusu pe bango babite bango bakino koyamba ina esengo basali ba maputa pote zali esengo komona mokonzi ya mboka Félix Tshilombo akita na mboka Belgique pona yo mwana mboka olobi nini matondo mingi ezongela yo pe balandi nyonso ya chaîne na yo bazolanda biso lelo bo s'abonner massivement pamba te makambo nde bandi to komi siko na makambo oyo bino nyonso boza kolinga pe bo sembola matoyi na bino po boyoka biso malamu penza na bokebi mwana mboka na kokama po Belgique ezali mboka ya Félix avanda kuna bato nyonso bayebi na yebi te eloko nini ya kamwa to ya sika oyo Félix azongi na Belgique nazo yebate kasi ko kene mobembo la ezali boni ezali ete lokola bato nyonso bayebi ete peuple congolais lingi ete kokota na elo lenga kota ki ngona bitozo nga mwa mokesima po ete to sembola bato to salaki mapona mezalaki sanction ya kolongola ba mwana Rwanda ba okipa na République démocratique du Congo kasi ya kamwa biso to keneki la kati ya lamuka oyo to bunda oyo to sala makambo nyonso to komaki avec ou sans des divisions ekomi na mwana mboka burundais oyo to zo benga Vital Kamerhe Caméléon de ne jamais trahi Kabila parce que tikino lelo azaka kana Kabila pela ko profet bino pona nini azosa na ngambo ya Kabila kasi Kabila yebaki ete moto oyo azali ko sela ngama makambola malamu weza pacificateur Vital Kamerhe ndatindaki na ngambo ya kedoko zwa moko na biso kasi toyoka malamu te kaka la bandeko ya IDPS oyo balongwa lokola mobaki abandai koloba ete dauphin ya Kabila azali na kati ya lamuka biso to yebaki te po ba yebaki Félix na Kabila babanda uta kala na bomo ya papa na ya va kufa bitumbala to kolobela ngona mikolo mezali ko ya oyo bazwa 100 000 basomba Bercy e uta monta ya na ngomo na mboka sami badibanga na ko yebiso ba makambola po ba papier ezali pe Félix alela la mai makasa lobi kope zalande ya ngai mais papa na ngai alela ngai yango na baka entre guillemets to koyeba kufa ya papa
euta wapi banani ba commandita tokoyeba échange wana topé lolenge ya makila ezali pa ya Moïse oyo na benga ka chauve-souris na Hippolyte ya mwana mboka Laurent Désiré Kabila tokoyeba yango sima kasi bandeko na ngai lokola boye ya Félix Tshilombo le dernier des présidents de Afrique centrale le chèque oyo abomi biso na koboma azo saela biso suite ya Hippolyte Kanambe po aboma biso na République démocratique du Congo na ebite na kamwe misolo ekabami na kamwe misolo ekabami na kamwe mboka oyo lolenge ya bambongo nga na yokaka ndeko Jules esalaka nga pasi ba 15 milliards ba 20 milliards natolekeza wapi pour peuple azo souffrir ba monta on ezaka ya solo to eza monta imaginaire ba 15 millions ba milliards ba 2 millions ya kambongo ya solo to ya lokuta c'est que mboka o eza riche mais peuple nde baza ko souffrir mwana mboka azokele pona nini po mindele balobi ba français baboyi ko yamba les États-Unis pe baboyaki mais ba belge bandimi po baza ba colon na biso pona nini Belgique ezali capitale ya Europe parce que Belgique akaba bokonzi ya Congo akoka komema kilo ya Congo te po ba belge bazali ba bololé mboka na bango ya moneno etondi nkita ba kaboli yango na bato nyonso Congo ezali koleisa monde entier tous les 5 continents bazobika la Congo na biloko nyonso richesse tozala ngo pour province nyonso ya République démocratique du Congo eza na richesse nango eza ka STT Équateur banana caoutchouc nde sali est soki boyoki mindele bayaka koloniser biso pona caoutchouc Équateur mais histoire batebele ba yebite to ko bana ko beta kango malembe soki ko pesa biso esika na chaîne na yo yango na lobi bato ba s'abonner massivement pour makaba kitoko koleka kasi ndenge mona mboka zokende kuna bakabi 700 euros oya kolata Denise azana 400 euros oya kolata Félix azana 300 euros ça veut dire bala poto ba les locoté comment bilo vivre na mbongo il fallait bisonde ba corrompre biso parce que biso to na nzala que Félix na bambongo na pesa biso to betele maboko ndenga sala biso mais siko bilo bozokele ba pesa bilo ba 300 euros moto mususu akomi kolinga alata bilonge mibale ya Denise nani pas 700 euros c'est que baza bato passe c'est que bazonga na Congo to bunda to benga na bokipa bande kolangai vraiment oyo bozali mobiliser sensibiliser po bolakisa méfiance pe mécontentement na bino ete bolingi mona mboka Tshilombo te na pesi bino longoni ape maboko kasi bato bolé 700 euros na Félix afutisa bango po ekoyinda ekozala mabe en tout cas mindele bakoyoka pasi ya kosakala te po bakobuka ta ba place na bango wana po moto moko ko permettre yango te parce que ce que chèque on ezo mindele c'est que bango balobele so ba congolais te parce que kuna nde balingi ba confirmer na ba occidentaux la ba décideur ya République démocratique du Congo alors to yebi c'est ba décideur boko kokate parce que bo sali mabe po Félix azoke na Belgique place il faut ba kangaye place il faut ba combattre ba sala ye biloko ba ko sala ye yango na ko yebisa do ba ko yambele sengote. Donc, on a la deuxième question directement parce que tout ça, la question peut attendre. Mutuna Moko, ils ont pour la résistance, pour le combat. Est-ce que le combat ils allaient diviser? Est-ce que le combat ils allaient infiltrer? Est-ce que le combat ils allaient aussi trahir pour la Oba Kobunda Libanda Penakati? Mwana mboka Jules esengeli to sala ngo mission mobimba poto ko ko sisa ngo lelo te wana penzo ko lelisanga parce que na ebisa batuke soki lelo oyo ba mwana Rwanda ba umena République démocratique du Congo za pona général Amuli ateka Bemba na bitumba o Bemba salaka ya kokanga déjà bisika nyoso stratégique ba komi na cimetière à Gombe bazangi masasi etikali moke basengi Amuli nzoka Amuli ke coopérer na ba Rwandais aye ko bundisa bango nde loko zo sala na komba yango monito ko avancer te soki to koti wana kopesa longonya na mona mboka Félix po bango bako kabambongo na bango bato na bango bako lia bako sala bango mabete mais ya biso ba propre ndeko na biso nde bako bundisa biso nde bako teka biso na bitombo trahison sur trahison moto mususu akolinga bimisa o Gilles po akabelo $100 alobi Gilles kelo sala marche yo finga Félix pour na $100 Félix azala plus de 2 millions azora na voyage moko 200 millions soki combien azora na voyage moko azo sala azo kabela bato ba $100,000 Félix c'est quoi yo que le bundise pour ba peso $250 est-ce que tu trouves ça normal? Cela veut dire bande ko la biso ba ko yebelo ko to ko sala te to banda bitumbo ensemble tozo bundisa na Félix te Félix to yeko lobela sima mais to zala na Félix na biso nyos to bande ko bundani to bosani bitumba la biso to bande ko bundela occupation na République démocratique du Congo oyo ba Rwandais bazo boma bande ko la biso bazo violer oyo Kagame alinga comme ça payer au pays na ye et prévenez boyo ki Jeannette soki na anticiper qu'est-ce que Jeannette a dit? Jeannette a lobi ngai na sala na service national na Tanzanie OK service national mutoko sala te aux étrangers eza bana mboka nde basalaka mais tala kuna ba parlementaire amibi ba beti maboko alobi 5e lami do biso to ba Kenya Rwanda ou bien imposer biso anglais to comme ba anglophone
de ba imposer biso français pour ba colonne biso ba pemela biso koloba toyebi monoko na bango te bango mo baza diviser ba walo na ba flamand toyebi monoko te ba lobisa biso français na makasi sikoyo bino boya ko imposer biso to ba Kinyarwanda na mboka la biso et congolais azo sepela na makambo wana siko olie to tomboka lokwa toyebi histoire que Jeannette azakali passa te falaka tabako c'est la Zoé ba kosela ka mokolo na ngonga makambo te yango moyi na Zoé banoke bitumbo soki to kolonga te eza mbongo te toza bomoko te yango na bifoto sala ngo mission poto sala ngo détail po soki na l'équipe bato muso ba koloba na za maloba mabe ndenge na utai kolobe pali passa na ngai mais bato muso bazo sakana na mitu ya bato o bazo bunda ya ko sala face na République démocratique du Congo face na Kabila eza blague te oyebi biso so ba okanga biso te lelo poto liaka mbongo na bango te ozomona bandeko na biso balia mbongo mitumi balende ba osuka biso tozondima mpiaka tozondima bana biso nga mwana nga kufa ya 16 ans tant ba yo kanga nga bato aner ba buki seka na bano vale pa pasta ba kei lelo tozoye ba ke médecin wana zaki utiliser abeta mwana nga tonga mabe pa kufa et puis lelo na victime ya moto na vana na pendant 5 ans nzoka ya kaka ko étudier nga ba apasoli mwana nga ba testikile je gagne combien bato lokola biso befo ba soutenir biso parce que biso to ba mujahidin to ba Al-Qaïda o to zone di ma risque ya koloba tout ce que les gens disent tout bas to za batu na yo na ngai na ba king na batu nyoso ba bundele ba niko mayengele ba presse pengi ba batela ka biso bango ba pesa ka biso misolo bango ba bomba ka biso na biloko ba biso po biso ne to zo bundela bango po to za to sa la face na Kabila tala bandeko la biso ba beret rouge ba congolais ba moni que to bunda bitumbala te ba kele ba Kabila ba zolia mbongo avantage mais biso to zolia te ngana na camarade nga ke pa Félix Abali aza komi na jeep makamnyoso ngapelo ko okay na ngai pour na masse na ngai ba mama plus de 10 000 personnes il faut on y protéger mais on y a zo boya ko protéger nga poani po ba yebi ke toza ba bundele ba ko pesa biso te biloko tozo sala bazo mona ke tozo ke nango poto bebi sande bango nyoso eza l'état zida meyeke ko pesa nga maboko te po ba yebi ke nga nazo ke ne vers soulèvement populaire o bango balingi te yo pe ba ko pesa maboko te à moins que to senzelenge na biso tozala ke na lobby koto na senanga nakenda ko zwana nga nde yango to kokufa loko nga na lobby ke na kokufa te to boyi basakana na biso te bomona biso lokola banyama te s'il te plaît surtout nga océan azolo bango lelo na lobaki na tongo la yekolo beso pa ndeko nanga ndeko ko benga ngai te po obligé ngolo balanga ke lobimisa bana mo ba shege libanda to kufi combien la République démocratique du Congo mwana ya Rossi tilelo akutana na Félix atuni olingi na Sailonine Félix akasaka osengela opango alobi na lingi justice amuta boma papa nanga lelo Karine azui poste mususu na simaka ya mwana Rossi ko senga justice batanga Karine lelo ba pesa Karine poste est-ce que vous comprenez que bateau ba boma papa ne baza en vie mais bango bakanisa ki mwana ko senga mbongo lelo bana na ba osouffrir bana ya paluku lelo yo nana opesa bango mbongo mutu te alors bolingi océan le soir ke ko kufa bilo bo opesa nga combien bo benga kanga le sosote numéro na ngai pe muta pesa ka yango le sosote na bundaka bitumba o pona mboka na nga na bundela ka mutu te na boy trahison ya muli po boya ko kanga nga pamba na boy bo memanga na kufa to sola kala bino soko pesa nga $50 na yo na simotini nga na bimisa bana batu est-ce que bozo yeba ke il faut to bunda Congo il faut to bunda po ba okipa balongo na mboka la biso alors bo kipa basi ba multiplier biloko la bilo uti ko yebisa bilo ke so boke na plateau de bateke bo sa l'investigation Kabila déjà ça zo ngona Kagame e ko ma base ya ba Rwandais banda plateau timaluku siko yo congolais base ni yo bongisi po lobi ba attaquer batwana base ni yo bongisi Kabila zo bongisi oyebi misolo boni bango bazo bimisa siko yo soko tindi $200 epe océan olobi akelo bimisa bana mushetu babunda bana mushetu ngo ba nyama na yo tant ba robeta ba lacrymogène tant ba robeta ba massage j'ai des cicatrices mon comme ça la ta kilote na l'action ngo na ba cicatrice lacrymogène mususu nani sa pesenga mbongo po cicatrice yesila siko na boma lisu makolo nanga e katana po lobi la tongo na ko me bosono na bana ko sengola ko ma charge na yo fais gaffe bandeko na ngai to bongisi bunda e bitumba o malamu to lingite biso na biso to lobana ka mabeka sito ba umbula binote et puis yo za très très ngai na ko dénoncer yo pona buzoba na yo na ko dénoncer yo bientôt to lekani directement na dossier ya Mike Mukeba yo za na 17 plaintes moka lobi eza pona mafinga koto walobi pona likamba ko landela kamba ya 15 millions mais non maman Océane est-ce que Mike Mukeba est vraiment victime ou bien Zali bazolandele parce que afinga ki moka azaki maile te afinga na zakari bababase ozomona ngolo lengeni dossier wana mwana mboka eloko na koyo koleka te pamba te otuninga mutuna mesoke za yepona nga moko na kotikala ta kolobela ngote po etela zo kotombola ba Mike Mukeba ina itombo ba kosala ya mabe ngale beke Mike Mukeba za ndeko nga meyali kala ba Rwandais comment Rwanda zo bimundisa ndeko no yozolia na ba Rwandais akoki ata okota tali kamuna ta mukete soki ba bomani bako bomala bango na bango po bisengo ba Mike Mukeba eza ya bango moko balia kambo la parlement
si tokenda ko accompagner bango akolala ka libande ezalaki pour la mabengala bango ezalaki pour la Congo te lelo makamno so salami ya ba gouvernement o ebimi mafiose ya makamno so salami lelo eza neminda provoquer ba biloko tout pour nemi alakaki na chilomba bisoko bimisi tenga na ko bimisa po ngai na bino nde to signer contrat ba bimisi gouvernement na lolenge la bango bazwaka bambongo na bango plus de 65 ministres et ça na mboka ni na pays eza pauvre bamboko eza développer ba 20 mais il y a 65 elle a pas foutre à combien chacun des azana 10 conseillers na ba pese 10 000 boye moko azala ba 150 000 ça compter ba avantage bon ba na Congo ba ozwa nini ba Mike Mukeba ba yebi biloko na ba koloba te ba kei ba kena ba Rwanda ba pese bango mbongo Mike Mukeba aza Rwanda likamna ye talinga ite asamba la batuna ye asamba na batuna ye mais maman Seyane 15 piliers Tomoni Ilous Ilokamba aleki na Assemblée nationale alobeli 15 piliers alobeli makambo Italie ko sil sa guerre na est alobeli makambo ko renforcer autorité de l'état alobeli makambo Italie gratuité enseignement et cause à l'effectif ou pas ndeko langai to betaki moi ba calcul na bande ko mususu ya NF mbote la bilo biska bozali budget za 4 milliards 200 si je me trompe pas ceux qui balingi no ba réhabiliter ba école faut 2 milliards 200 2 milliards egotikala ba fonctionnaire la policier banini calcul na fiasco école pesa ofele tende ko nangai kana mokengeli wana salle moko bazaki 120 na salle moko camarade nga to longola bana étouffement bana ba ko retona combien d'école ba ko zalo fele lelo bongo ba lakisi ba futa ba ondene président de la république ce qui la possibilité les ali ba tout na classe ko zalo fele ne sait même pas ce qui est ko zalo fele parce que bazota la budget biloko moni ba réhabiliter mokengeleza biloko UNESCO batu balingi ka toyebisa bango vérité te eza ba projet akala to moni ba dodano esala malelo ce sont des projets akala président kena Chine ko pana biso toyebi en place où les États d'Amérique madame ne falaka ya biso peso to na lokoso to za parmi ba sénateur à Chine mais ba opesa ba mbongo te pa ba boyeko pesa Vital Kamerhe biloko na to biso pe to négocier yango na ba mama ya dei tozo faire partie na projet wana oyo ko ya ko tonga la mboka la biso ko vuta la Chine mais tozo mona projet ngo tozo talaka yango soki eza malamu mais bango ne baza miyibi mbongo balobi bako pesa bango te po bayebi na loko ba okelo ko sala te président azana munoko ya ko loba mais ya ko réaliser te po akota ki na COP bande ko langa i se le disent ngaza contre Félix te na loba kaka sembo po na nini Félix ba nomaye na Joseph Kabila Kabange bolanda ka makambo awa te ta office mko kalobi Kabila keba na yo ba bere rouge balobi nini toko kende ko loba na batu ya cour kezalaki erreur ya nini ya machine to ebana Fayulu na Félix nani azwa poni Félix a répondu bango te soki eza bongo te Félix a yebi biloko to sala alors COP wana kangai lelo nous avons 3 présidents Vital Kamerhe est président Kabila il est président Félix il est président et bongo mafa te tozo kende non Fayulu aza président élu Asa président élu de la République démocratique du Congo. Que les gens baboya ngala otikala ka golobango. Il est élu parce que biso to tambola. To mona bisika ba dépouya. Il est président élu de la République démocratique du Congo. Au peuple qui a voté. Mais ba pimele maponami na ba Rwandais. Po ba yeba ke soka koti akopesa bango passage voté. Mais siko tango Félix Andimi. Ba kozo kabula pouvoir bango misatu wana. Siko tango ba kabula bango misatu wana, bazo ke lokuta na wapi. Et pas ya Kagame. Kagame avandeli bango. Siko, est-ce que Félix a rebunda bitumba la batouana? Comment Félix soka ngaka bundaka bitumba? Il fallait qu'il récupère 10 milliards nabi c'est pas Museveni. Vous comprenez? Félix lokola a koki li kambouana te. Alobani. Bandeko wana baza ya biso babundisa biso te basala biso guerre te. OK biso le tozo bundela ba Rwandais. Mbongo na biso akaba yango. Siko okabi yango ndenge siko Mose Laura Désiré Kabila oya sala procès wana oya gagner yango oya faut ba pesa biso mbongo la biso. Azaki zoba ligne wana Félix akoka bitumbo te yango tozo senga la mona mboka Félix asala makambo Mose Laura Désiré Kabila salaki alobake bato baza pembe nanga ce sont des Rwandais biso to bengana ba Rwandais to tikolo bengana to bongsel kama mboka la biso. Voilà to commis presque vers la fin un dernier mot.
vraiment dernier mot na nga ezali nazolela na bino bato bosutelaka biso pour la bitumbo toza kosala en tout cas bozala pe sérieux bo offensaka biso te parce que l'air est grave tant tozosala mosala na biso penza yo bengi ngo zo numéro na ngai koya ko piéger biso te parce que bitumbo tozobunda ezali pasi makasi tozobundela ngo muntu te tozobundela ngo ekolo na biso po lobi serment ya liberté totikela yango bana na biso lelo ebele lelo baza ko bima libanda te neti nga boye namonaka moi kaka na pasi vi na nge koma ya pasi bandeko ebele bazo souffrir pour la vérité tozoloba lelo oyebi ke lelo soko lobi kaka solo babomio soko lobi lokutani bato babetelo maboko alors bino bato botalaka biso bino bato bozo sepena bitumbo tozobunda boya kozala ba traître te soko oza pona mutu moko songolo suka na yekuna musika nga oseana bundelaka bana Congo nazobundela bango pona serment ya liberté ezala na République démocratique du Congo merci na yo encore une fois soki tokokutana mikolo mezali ko ya potoloba o etikali ekozala bongo malamu ya solo tokomi na suka ya émission na biso mkola lelo na pesi merci na invité nanga à répondre positivement à l'appel na salaki parce que il fallait une occasion de cloche pe ya ba résistants bazana kati kisasa par rapport ya actualité ndenge zaleli bo s'abonner massivement na chaîne abiso ba Kolomboka plutôt Congo TV et j'informe déjà que lobby zali dimanche sortie officielle du mouvement citoyen ba Kolomboka c'est ce que je voulais dire et cause la lobby na 15h na bandi maman cause la présente mais oui il faut que le belango tout monde que mettre le belango te parce qu'il faut tout ça là il faut tout soutenir ngo pour eza eloko oyo mutu nyoso azobundela mboka Congo il faut se payer eloko bon mais tous anila ba traître te faut tout tamiser ngo pour la passe. Merci beaucoup pour cause la passe na pesi bino merci bozala kebele ko na biso et bon s'abonner massivement à Congo TV au prochain numéro merci.